Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bayebolinga mama Elianitu. Napesi bino mbote mingi, bino bayeba ngai. Bayebosepelaka na émission na bino ya préparano pour le mariage, napesi bino mbote mingi. Boye bampangi ya munu. Habari yenu muko wazima? Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Boni bino e boza malamu. Est-ce que boza malamu? De mon côté, ça va, tout va bien. Par la grâce de Dieu, Nzambe ya mawa aza kobatela biso kimia ezali. Na yeto solo lisusu ngana bino ninge to mesana ko solola, mais na kosenga nano na ndeko yo mutu okutani na émission oyo. Mokolo ya liboso tombala liboso okuti na Elianitu TV. Otali émission na ngai eloko na kosenga na yo o s'abonner. Soki o s'abonner ofini mbala liboso na cloche, ofini mbala liboso o s'abonner mbala ya mibale ofini na cloche ya notification pour que o rataka ba émission te soki émission ekoti oko komona émission mbala moko. Omona émission mbala moko. Ceux qui ont sepelé la émission na ngai bandi ko partager on ba WhatsApp bandi ko mususo bandi ko partager on ba Facebook partout et ce que ko partager parce que émission na biso ezalaka très éducatif na loba toujours que émission pour nous pour le mariage ezala pona obebisa te mais ezalaka pona kobungisa awa tosololaka mingi makambo oyo etali mabala awa toteya kaba oyo na bakoti na kati ya ndako ya libala te toteyaka ba oyo baza deja na kati ya ndako ya mabala toteyaka mpe ba oyo basi babimi mpo soki bazwi gloire à deuxième maison basali nini bakoka kobungisa mabala na bango. Lelo naza na makambo olengi tosola na bino eza na jeune fille nanga moko abenga parce que nga na bake naza deuxième mama ya bana nyonso. Alors eza na jeune fille nanga moko abenginga kombo na ye Davina abenginga ayebisinga mama Nitu naza na posa tosolola naza na posa nayebisa oyo likambo eza kotungisa ngai nga lobi mwana problème eza te nga na sina lobaki lipeka na ngai ezali wana mpo na bino bana na ngai oyo amoniki aza na posa koya kolela na lipeka na ngai natyeli ye yango asa nini alela soko asisi kolela napangusi ye kaka mai ya misu napesi ye conseil tant que deuxième mama ayebisi ngai ya solo mama merci mingi ndenge otye lipeka mpo tosala biso bana na yo tolela na lipeka na yo nga lobi mwana na nga loba alobi mama Nitu navandaka na Saint-Denis mpona bayebi Saint-Denis te eza a toza na kati ya na France na ville oyo ya Saint-Denis esika couple wana evandaka antuka likambo ya kokamo lisusu eloko esekisi nga mobali na ye mpe kombo na ye Martin mwasi kombo na ye Davina mobali kombo na ye Martin ayebisi ngai abi mama Eliane naza mwasi ya libala na mobali na ngai toboti deja bana mibale tovandaka na ndako ya libala na biso tovandaka na biso bien mais mobali na ngai aza na baje mingi ya cache ya telefone alingaka te nasimba telefone na ye ngai mpe na baconseil ndenge natalaka nde bolobaka naza mpe motu mona alingaka kosimba telefone ya mobali na ngai te ke ona simba boye de pere ke nakutana makambo kuna na kati esala ngai mabe naza vraiment mwana oyo natosaka mpenza libala natuni ye mwana oza na age nini ayebisi nga mama nakomi na 34 ans nga bien d'accord mobali no aza na age ni mobali nanga aza na 39 ans nga bi oko parce que na tunaka ba age ya bato pona yeba est-ce que mayele oyo oza nango eza ya bato ya age wana eza ya bato mususu aza na age muke maturité mayele ebele eza ya bato mususu aza na age ebele mayele muke na tunaka pona yeba age ya mwasi na yeba age ya mobali soki pona na yeba ndenge nini nakoki kosunga bino na lisolo na bino ayebisi nga bi mama problème eza nini tango amoni émission oyo ya Priska na Martin ndenge Priska atie Martin na kisi yango eloko penza elamusi ye po abenga nga mama Elianitu ayebisa nga problème na ye aexplike nga likambo na ye eza nini alobi ke mama bokilo na ye akufaki ka mikolo mibale oyo kaka na décembre awa parce que toza na janvier 2021 ka na décembre avant ba fête avant ba Noël mama bokilo na ye akufaki kokufa mama na bokilo na ye akufaki ayebisanga ke mama ntango mama bokilo na nga akufi organisation ya famille na bango nde bayokana bi parce que toza mingi awa awa na nini na Europe toza ebele na France tozali na Belgique tozali na Allemagne tozali toyokana ke soki moto aza na problème na famille moko na biso so akufeli bokilo na ye mpona honneur ya kohonore ya libota na biso tokobanda kosangisa mbongo lokola biso nyonso mingi kati na biso toza ba marié tokobanda kosangisa neti 1000 € po topesa libota oyo ekufeli ke soki moto kufeli
bandeko nyonso basangisaka 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros bakokisaka 1000 euros mpo bapesa epai oyo bakufeli siko lokola ye Davina akufelaki bokilo bandeko ne basangiselaki ye mbongo esalaki ye 1000 euros bapesi ye à part 1000 euros bandeko ne basangiselaki ye bandeko na ye boyebiki na poto bato nyonso bakoma na système ya lisalisi na ye basangiselaki ye 500 euros idiku esali 1500 à part wana mbongo oyo basangiselaki ye wana ye moko na ekonomi na ye na mbongo na ye moko abombaka abimisi su na poche na ye 1000 euros ya poche na ye abimisi lisusu esali 2500 à part 1000 euros abimisi na poche na ye alobi parce que babokilo na ye wana batikala koyeba ete ye na mobali bakutana na poto babalani kaka na poto batikala koyeba ete baacceptaki ye balingaki ye surtout que mobali na ye akutaka ye deja aboti mwana moko ndenge akutaki deja na mwana babokilo baacceptaki ye ndenge azalaki na mwana na ye wana deja mpo mobali aexplikaki abite mwasi na nga nakutani na ye me asi aboti deja mwana moko tout ça mama bango acceptaki abia problème te mama bana baza kaka lipamboli utaka pa nzambe quelque soit ndenge mwana yeli eza problème te tondimi yo mpona tobala yo abi bokilo na ye wana lokola alingaki ye makasi ye atikala pe komona bokilo te mpo bakutani na mobali kaka na poto mais lokola bokilo alingaki ye abi mama en tout et pour tout nazwi 3000 euros mama elia nitu nazwi 1000 euros ya famille na nga 500 euros ya lisalisi na ngai 1000 euros ya ngai moko 500 ka nde bato bazaka soka moto aleka na matanga oza na matanga pesi mwa 50 bapesi mwa abi mama nakangisa 3000 euros 3000 euros pour mobile na nga bandaki kolela aza kolela nga pe natali nga bi reconnaissance ya bokilo nakangisi 3000 euros mama nakamati na présenter mobile tala 3000 euros na part na nga yango oyo mobile alobi nga nazosomba bien sani nakende kokunda mama na nga mobile asombi biye ye pe mobile na ndenge na famille na bango basangisaki mbongo na ndenge na ye badelege ye Martin asanini akende Congo akende kokunda mama na bango koko mana ya komi na Congo tanga komi na Congo mibali baza bandoki koko mama Martin akomi na Congo akundi mama bokilo akundi donc mama oya ye me azali bokilo ya Davina akundi mama na ye kosisa kokunda mama na ye bayokanaki asala kaka 2 semaines Martin asali 2 semaines te Martin asali 1 mois Martin asalaki na Congo po mama akufaki na début décembre Martin asali 1 mois na Congo akumwasa komi soki abengi mobali mobali moko ayambi moko mwana bitinda ayambi parce que bina tele na Kinshasa babando simbela au téléphone babando simbela au sac et tout basuki paka na bato malamu na Congo so kikini moko akoyamba moko mutu musa akoyamba problème s'est posé wana Martin na ndenga komaki Kinshasa akena mbongo ebele moi ça pèse 3000 euros oyo moi ça pesaki pona kokunda bokilo na ye 3000 au moins ça pesaki po akunda bokilo uti na poche na ye na ba cotisation na ye pesaki mobali na ye comme cotisation a contribuer pona kokunda nani bokilo na ye abi mama Eliane Martin côté na bango basangisaki penza mbongo ya malonga te basombaki billet ya Martin po bazana bango pe ebele te bazaka bato mame basombaki billet ya Martin après avoir kosomba billet ya Martin batali tout au plus kokunde kosala 1500 euros bazu 1500 euros bapesi Martin le reste o se démerder ndenge asangisaki bazaka misatu bachaki 500 euros esali 1500 bapesaki na maboko bayabiki mikolo ndenge ezana ekomasa moto akufi balongoleka na morgue bakene na cimetière donc ekokutena ngombongo mingi te 1500 yango oyo bakamati basangisi susu tata basombi billet donc na famille na poche Martin ki 1500 mais 3000 moi ça nini apesi basi baza le mama na sala kana ngai mama naza anga aide soignante na salaka mingi banda confinement ti lelo mama na pe matenga na salaka kaka mama vraiment na salaka naza na salaire koleka Martin donc na ndaku ba revenu naza na koleka ya Martin pour Martin aza na ba revenu lokola mwasi na ye Davina te
abi mama nzoka Martin kokende Kishasa ndenge ezalaka ke baninga bazoya kotala yo bato bazoya na matanga leki ya Martin pe azali bakuzini bazali bato bazoya kotala bino na matanga. Martin alinga fi moko na Congo, alinga fi moko Martin alinga mwana mwasi moko na Congo. Tango alingi mwana mwasi wana na Congo balingani na bango mbongo Martin akendaki nango. Martin asali ba folie na mwana mwasi oyo ya alingaki na Congo. Mais mwana mwasi yango alingaki na Congo nani? Chroniqueuse nenga yebisi ngai. Chroniqueuse apesaki nga na kombo na ye me na boyi kotanga kombo na yebisa bino kombo na ye te. Chroniqueuse ya basi oyo basalaka ba émission baza chroniqueuse. Alobi mama Martin azongi, Martin uti Congo. Mais maman mon Martin comment motema moto. Martin a changé par rapport ndenge tozalaka na kati ndako. Akoma ka téléphone liboso na bando lingo simba téléphone te. Mais Martin nga koma kisu na téléphone mama téléphone ekomela akoma accro ya kosakana te na téléphone. Nyoso akoma ka na téléphone na mupanzi. Nyoso téléphone na mupanzi. Nyoso mama Martin akoma na téléphone na ye. Alinga suku tuko tika téléphone te bana besa nini basimba téléphone. Abi mama Elia nitu. Fi wana chroniqueuse tovanda kaboyenga na Martin boye na kiti na salon na biso tozota la penenge azosala émission. Martin nyonso achaka fi wana chroniqueuse nyonso fi azaka poser fi asolola ka bien mama na kipaka na ngate ya lokola nga pe na ndako nyonso nga na kocha mama nitu nga so nazongi musala na ngai na bana basi bayeba mama tu veux que je mette maman nitu bana basi bayeba ngai ke na saka ne lingaka mama nitu mwana na ngai liboso mama aza na 11 ans oyo Martin akutaki na ye mwana wana aza sikoyo na 11 ans oyo Martin akutaki na ye mwana ya Martin na ye ya liboso aza sikoyo na 7 ans na mwana o mususu ya mokia alandi aza na 4 ans ye moko koloba na aza na 34 ans mwana mwasi Martin aza na 39 ans abi mama Elia nitu mukolo mususu Martin akoti na salle de bain azo sokola abosa telefone na ye na mbetu na oki telefone message koti tata WhatsApp na zwi mbala moko telefone na zwi telefone Nathalie na moni elongi ya mwana mwasi wana chroniqueuse asala ba émission ya Kishasa chroniqueuse ya Kishasa asala ba émission na moni elongi na ebimi wana coucou chérie abi na zwi maîtrise nga pe na répondre oui chérie boni ça va oza bien naza bien a répondre naza bien boni yo kasi oh ça va nga pe naza bien on manque nga banda tongo nano bimi libanda te wana mwasi ya tuna nano bimi libanda te alobi te nano na bimi libanda te naza nano na ndako chérie ata yo moko banda tongo ti motiki mwasi no ka boyo manque nga va makasi na kokokanga motema te nalobi na bengo kaka mwasi abi problème eza te mais na kobima libanda kala te tokosola bi chérie terrain eza nango bien terrain eza nango mine te eza bien ye pas répondre abi maman na maîtrise abi non ça va naza na nga moko zana tindele loko moko abi mama nitu ko tinda tinde loko mama liboso atindi mabele na yena no atindi na talibo nangi na perdre mama kangi motema talanga abi mama nga na sara na hôpital au moins biso to sara na hôpital to ramotema makasi mingi pourquoi parce que to mona ka ndenge bato bakufaka tozo mona ba décès ya bato tozo mona bato nde bazo souffrir bato et to koma ka motema makasi po chaque jour bato bakufaka so bato bazo kufa to et comme ça biso motema makasi et comme ça biso na maîtrise et ça fait 10 ans na katia ya musala o na salaka donc naza vraiment na koma mutu mona motema vraiment makasi mama esuka kaka na nini te na mabele te mama na mona kaka abi omoni yango nga na répondre oui na moni zela lisusu atinda lisusu boye abi mama atinda boye mama bombi koto tochelaka protège slip mama koto tochelaka protège yango kota saki nini atindaki mama nitu tango na moni wana mama na krakaki na perdre tango na mona craquer mama na perdre mbala moko na lancer appel yo ndoza ko troubler libala na ngai tango yoki eza mongonga mwasi asa nini akati na koti na salle de bain na zwi telefone na yebisi donc yo
tango kendaka Kinshasa mwana mwasi otalaka mikolo nyonso na se donc nini abi mama nazaki nde na prudente te faki nazota ba image na transférer en la téléphone nanga mama mobali aboteli nga téléphone to bandi koswana boye mobali akangi téléphone mwana récupérer na baki nga lobi makambo ozoloba tindelanga ba image abi mama na récupérer ki ba image te pour le quoi na perdaki wana tango ya récupérer téléphone mwana za téléphone ezaki lisusu te mama téléphone ezaki na maboko ne je pense que asasali nini a effacer ba image wana abi mama Eliane na ebisio na siliki mama na lele mama oyebi ke ndenge mobile nanga banda uta Kinshasa akoma ko vivre ka na moins ce qui va relever ye mama et koma ka moins donc mama na ye ko yeba ke chaque fin du mois bambongo oyo ezozala mo koma kosani akoma ko tiknela ngo chroniqueuse na wapi na Congo atengele kinga na kombo chroniqueuse mais na biki na kotengela bino yango te na baki pona tanga chroniqueuse na malamu soko tininga ba photo na ye na moni ke ye yo wana na kosani ne na otanga kombo na ye alobi mama naza koyebisa o makambo solo mama nanga mama nitu na kokobenga ona buzoba te mama mobali nanga mama vi na ye koma kaka bato a théâtre vi na ye koma kaka ba chroniqueuse mobali mobimbe bongaka ta biso basi tozala kokangami kaka ota te mama mobali nanga soki kaka za na ndako tokotala keloko mosusu te totalaka information te soko atie babiloko ba polémique batie ba chroniqueuse polémique soko alongwa na mbamo akoti na théâtre soko atie biloko polémique akoti na théâtre mobali nanga koma solo kaka na basi kaka ya théâtre aza fanatique ya basi ya théâtre aza fanatique ya ba chroniqueuse mama oyo kaka ke vrai fan ya bato ya théâtre fanatique ya ba chroniqueuse bato ya théâtre ngo pe kaka banani basi bato ya théâtre ngo kaka basi nde bato sanini ya bengaka nde bato atalaka nde bato ye apreciaka mama ndako ekoti mobulu ndako ekoti décadence yango na ntango awutaki Congo azongaki asali un na Congo talaka nte toza na janvier bokomoselanga programme abi ndenge naza boye en tout cas na mois prochain donc mois prochain on est février il faut nakende na Kinshasa na bosani na sauter akomaki boye chroniqueuse alobi me ndenge nini mpona makambo ndenge toyokanaki nasi na sololi na baparent ti lelo bengi bango kala te okobenga mokolo nini donc mpona kolakisa ke donc aza ne preko ya s'engage na fi wana ayebisi fi wana ki asolola na baparent na ye aso na baparent ya chroniqueuse alors chroniqueuse akomeli ke nga nasi na sololi na baparent na nga yo kobenga bango mokolo nini botala niveau mibali nde baza konyokola basi bosangisi mbongo kote na bino 1500 €. Moi ça sangisi mbongo avec tout l'amour ngabi mama 3000 abi mama famille na biso toyokana ke soki moko akufeli bokilo topesaka 1000 biso mona kati ya famille alors tango ya na nga mwasi aye na 1000 a présenter la mobile abi na papa biso to kokunda bokilo na biso enveloppe na biso ya famille yango 1000 € na kati enveloppe ya famille mama 1000 €. Batu nanga mama ndezaka makambo balisalisi ndenge ezalaka mama soko kufeli bokilo 500 bapesanga 500 € mama na bakiseli ye likolo nga moko na bimisi susu 1000 € mama na bimisi lisusu na bato bazwa na ndako mbonga matanga baliaka ngote na bato bazwa so pesinga mwa 50 mwa na 5 nyonso mona pesa 3000 abi mama naza genre bato baka bo makasi te eloko na saki bongo mama parce que mama bokilo wana mama alingaki ngai mobali nanga ndeko ni muso azalaka mama alingaki ngai te alingaki nga te ndeko wana mais mama wana na Congo alingaki nga na reconnaissance wana mama yango eleko etindaki na sani na bimisa mbongo po bakunda bokilo nanga malamu mobali nanga mama eza système ya katovanda te aza mobali oyo abalanga tina mairie mama nito avana kende mairie na bandeka kolanda omoni ningo zoba mosi fo babalo na mairie mama mairie to sala feti te po di boso balenga kana kutimi abalenga na église to négliger ki mairie tango na bando tala ka ba émission na yo mama Eliane tu tango na bando tala ba émission na yo komi ko beta c'était mosi fo bala na mairie il faut sala ba mariage nyonso mama na vandi sa mobali nga bi papa na sala kananga yo po sala kana yo na salaire nanga il faut to sa nini to kende ko sala mariage à mairie abi mama kaka ba période ya ba pandémie oyo ka ndenge renyaki na mois d'octobre to sala ki mariage à mairie ya fête te nde balo bakaka 6 personnes na nini
na mairie tokende ka 6 personnes ngaka na ba témoin na ba ndeko nemi bale apo tozungi na ndako totumi bakamundele na biso tosali nini tolie journée le karaté journée eleki metala mama mobali o ngala pesi mbongo o ngala sali confiance ake kongo ke osani ake kolinga fille chroniqueuse chaque jour asolaka na basa théâtre chaque jour mama nakipaka na ngai te parce que naza na ba jalousie mon côté fona bandosa ba jalousie non po azo solola non namona yango normal bo fanatique azobenga oyo abenga nazo sangelo ko mon côté abenga ba chroniqueuse nazo mona ka bon eza ba délire na azane accro nzoka ne akenda kolinga chroniqueuse ba koma ko bimana chronique eloko esalinga pasi mama natali mbela mbongo na pesa kena bi donc mbongo nanga oyo na pesa kiye akendeki ko liango ne na ba chroniqueuse akende ko liango na batu ya théâtre ngabi ebongo yo pesa ki bela mbongo kote na bango pesa ki 1500 bakolo bakufela ki mama na bango yo pesa ki abi mama nde nazo yebisa yo ke ndeko mobile nanga moko awalinga kanga ite mama wana mutalinga kanga pe mwana na ye abala nga mama babala ngai mama bokilo wana linga kinga mama yango moni na binise kimbongo wana nyoso basa nini bakunda bokilo nanga malamu malgré ye bapesa ki na bango kaka 1500 bapesa ki kaka 1500 na famille na ye nde na binise kimbongo wana nyoso pour ça asa voyage malamu pourquoi parce que esala ki mwa mikolo pa kenda kite et puis mbongo akende ki na ngo nyoso tout mama malgré azokende kokunda somba ki mwa bilamba asali mwa ba course asali mwa bilamba na ye asomeli balekile mibale baza kuna asali mwa ba course kaka ndenge ezalaka kozoke ne voyage mwa biloko asombaki lekwa na contrôler ki te mama c'est que na mbongo na nga wana c'est sûr ça sombelaki na basi na ba makangu biloko mama po asombaki biloko sombaki biloko ke na okende Kongo ebika ndenge ezalaka na ba cousine na ba sœur na ngai fona ka ba mwa eloko asombaki biloko bana basi mwa ba de ba parfait ndenge esalaka so muto asala voyage Martin botala Martin makambo oyo alobi siko eloko eza choc ezake mwasi basi alelo ba kaso sonité comment ko se filmer mutakala na yo otindeli mobali ngana bisi mona fala ko abi mama ifaki na transférer buzoba mama na lenga na krakaki mama na krakaki mobali abotolinga téléphone yango na mwana zo ba image wana ezaki te mibali soki boke kishasa ezalaka nini ngo ezalaka nini eloko nini mibali bolukaka obozwaka te na poto basi ya kishasa bakomi na succès kosakana te mobali soki kaka ke kishasa posa kaka bima bandeko posa kaka ifa kende kaka goûter babimbisi nyonso to bagutaka eto kolia mompongo bien na saison kokangama wana okoya kolia mompongo bien na saison kokangama wana tala sikoyo avec nini na février osali nini azonga kishasa kozonga kishasa ya nini angaki akende kolandela fine ya chroniqueuse eloko ngazo ngise kishasa kolandela fille ya chroniqueuse angaki akende kosala nini na kishasa yango naza kopesa bino conseil bandeko boza kotala ngai soki okufeli bokilo kotika mobali akende ye moko tebela mbongo bimisa non yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée soki bokilo akufi kotika papa kende ye moko te kanga valise bokende na papa kote na sali peka bino bomoni ki exemple na ngai te nakufela ki bokilo te tanga nakufela ki bokilo bomoni ki nga te na 2019 partout nga kaka boye na mfumukanda akende gauche nane na gauche akende droite nga mona telinga bi 1m85 na nzela ya minu baya kopikola nga ye jamais mfumukanda akende gauche nane na gauche na nga natikelaka ye espace te ndenge bomonaka nga awa nga tikelaka mobile nge espace na Congo te partout azalaka nazalaka na do natika kuta espace kutu teke akendaki boye mataki ezongaki non nga wana elekaka na ngai te tongo soki etani tosukoli biso nyonso epai nyonso akendaka tozokende na ye na kengiringiri toza na ye monga fula toza na ye na kelemba toza na ye matete partout natambolaka na mobali na ngai parce que naza moto nakenda Kishasa mingi bafiaki elles sont prêtes à tout lelo bakomi ka bato akisi bakomi kaka bakisi kocheka mibali na kisi kosoa mibali na lolem kocheka biloko na sa lolem opasa nini batira mibali bakanga mibali ya bato na nini na mpungu
Yamete nanga na Toulouse ya bata papa Edo Diawakana yamete soki bokilo akufi kotika papa Edo kende ye moko te ya kote na sali peka kende na ye matiti l'angolaise ko sala erreur wana te ya kotika papa ye mwa kende na Angola kuna kende kokunda ko sala erreur wana te mama Bernice na bendio matoi mama ko meka kutu te ko meka te kende ye moko ko meka te. Bos exemple na ngai natikaka ebongo te. Bos exemple ya mama Eugénie Mongai atikaka papa Mongai te. Soki bazokende quelque part au moins papa Mongai na liboso soko talika na simo komona mama Eugénie Mongai aza wana. Toujours barrière de sécurité kokozanga te. Barrière de sécurité ezangaka te bandeko. Eloko na yo moko fo batela bolingo na yo moko batela yango. Tango mususu pe mibali bazaka na posa ya kende kolinga libanda te. Me basi wana bango moko bakweisaka pe mibali. Lokola pe mibali mi se tondaka te na kolula. Soka satali aluli abina kende komona ngo sikoyo. Loko eza na kati ya bilamba elongola natala eza ndengeni. Ako kende kuna pe eza ya potopoto. Okomona eza ngo pe ya propreté. Solo lipeka epai. Solo masuba epai. Me ye sansela saki nini asa mekaki deja. Tango kokoma kuna nda dégoûté. Ceux qui pas meki, mon pongo moko bien assaisonné. Ah! Atika liwana. Awa naza koloba naza kobelela boza koyoka bandeko na ngai. Soki mobali akufeli bokilo kotika ye moko na Kinshasa te ke akende kokunda. De toutes les façons so mobali akufeli ko yo mosi fozalaka wana. Poso kaza posa kokolela na lipeka ko yaka na lipeka na yo. Akoya ko na lipeka n'importe qui ba ko pese bizu na ndenge ya bizu ya munoko na ndenge kidiba mwa twa babeti yango ya mbuma. Ya Marie Paul Lumbu kome kotika papa ke negishasa ye moko to na ki kokunda te bokende bino mibale. Bokende bino mibale kome kotika espace te yo moko fo batela mutu na yo. Mibali bazaka ya mibali. Akolo bakaka na meka babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja dinangolo komeka kotika papo reliengolo ye moko te ake kongo ake kokunda boye bango ke bamatanga lelo na Kongo ezaka kwa ya poto te yango ezalaka fête. Soki baza koya matanga ta balati uniforme bongo make-up bomona bango kala ba théâtre bomona ba poudre ne bachaka bomona ba make-up o basalaka soki azokende kokunda donc ezaka azokende fête. Pourquoi? Surtout matanga ya ba professionnel matanga oyo ezali ya batu ya poto basi se renseigner bana ne bakoya ya basi to ya mibali bayebi ke bana ya mibali bakoya c'est fini bakokanga basuki bakosala ba maquillage bakomi bongisa aye matanga même ya bato ayebi te aye kobeta ka tour po bacheka po basani balula etope balinga ye kotika bande konoso bozotalanga ma deuxième famille ma famille du cœur betika puku komeka te. Ma famille du cœur, ma deuxième famille, botika kamibali bango moko te. On a kende business anin. Bosi mazela bo kende business. S'organiser. Wana boyebi ke bana na biso baza na vacances, to kotika bango pa leki na ngato pa yaya, na ngato pa tata mwasi na bango, simizela okena mobali. Pona mbulo e minute so ba pikolo mobali po zongisa ye. Eza mwa passe bo moni Martin oya Priska balobi nini. Ke balesi ekisi bapasola ki maki basala ki boy mibali yango ana poto balira meso bakomi na Kinshasa bakomaka na lokoso kosangana te parte pa bakobenga ye ke oya kolia mona kwatulu ake kolia babengisa na gauche ake kolia babengisa na droite tango bakendaka kolia wana ndeta bakendaka kolia ba poussière bachelaka bango na kati ya biloko yango wana soki mobali aza kokende Kongo mama s'organiser bokende na ye. Bokene na ye pourquoi po yo moko lambelaka mobali na yo biloko mobali azochi na kati ya libumu ko tika mutu musala mbate makambo ko saka na biloko na yo koyeba te ya mete na ngana Toulouse ya papa Edo Diawakana ya mete na bendio matoi eloko bakende ko bwakela mobali na kati tango baza ko lamba ndenge bakosaka yango mama okoyeba te. Okoyeba te soki mobali aza kokende Kongo kende na mobali na yo olamuki na tongo
okotuta no pondu te bakotutela pute pondu bakatela makambo nyonso olambi ata kolamba biloko ya bato nyonso te lamba kaka ya sheri na yo ye moko olambi ya mobali na yo okamati oservir mobali no allié comme si bozalaki na kati ya ndako na poto ndenge ezalaka boyeba kolia oka ekimisaka mpe mibali ndako naza koyebisa bino nga nasalaka baémission okomona penza mobali abenga bi mama Eliane tu pomme de terre wana osalaki na yebisi mwasi na nga sala me alingi kosala yango te mama tu na commande pomme de terre wana ekoki kokutenga combien nzoka nde ntango toza kosala baémission abonabi on apprend tout le jour moto alekaka moto na mokili oyo na koyeba azalaka te ntango nasaka ta baémission na nga kolamba boye vanda tala mama otali émission otongo etani otuni papa obi chéri nalambela yo nini soko abilambelanga pomme de terre à la crème fraîche okoti na Eliane Nitu TV obandi kotala nde mama Eliane Nitu alambaki pomme de terre à la crème fraîche osaleli mobali na yo olia koboya mobali abanda kobenga ngai mama Nitu na komanda yango na komande pa na yo kokutenga combien mama lamba botika négligence tingama mobali so azokende Kongo ebi nakotingama yo ata siliki oloba ngai na yo tokokende nazokende kunda bokilo nakotikala te loba na okende kunda bokilo na tikala te ubiso nyonso tokokende te tovandi soki ozokende kunda bokilo si bokilo na nga koko ya bana nga mpe nakokende kotikaka espace te mama kotika espace te bana basi na Kinshasa bakomi tala ebele bitula na bitula tala ebele baza kuna misu na bango kaka na mibali ya poto mosusu bakoma okende vanda kaka na aéroport ataka mibali ne bazokita misu na mibali ya poto soki kaka mobali ya poto aza wana ata mobali apesi ya poto apesi eloko te ayebi kaka ki espoir eza ntango okende abandokanisa ngai mpona lelo tosuki wana soko ozwi émission oyo partage na bandeko mosusu oyo bayebi émission poponu pour le mariage te batala po ntango mosusu ekoki mpe kosunga bango kaka ndela baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusa kumuna nzamba nube chanel bana bet bons, bye bye.